Et nous avons na longwe. Ngamu na senga na biki na longwe orchestre. Na longwe orchestre ndelelo na za. Comment filmer batouani tout par la bango ba matisi tout asali. Et bon so ba boto le mutu kana nzela salongo ba kitsake pa mukolo mutu ke fo biso do filmer. Wana. Yet. Yenan. Yé mutu so mami tukala ba tuna mona musique. Mais mutu ko ngobe sila. Banani no ba sombani. Ngeke sinam FBI. Mutu ko ngobe sila, malezo bana. Bato banda ko ba cortège na ba mutu ko na ba mutu. Ba na mo soutien. Mutu ke sila na bisayo. Et cela ka bon mo zara. Noir rouge boy. Bon wana noir rouge. Na bon monsieur akawa bon innocent. Et ba pena ba plan la bango mususu. Muswana monter ko ya gini. Ah, monter ko ya ba bela siko. Pambi. Comment on revient là? Ça bidon c'est ma foute et bima monter. Wana ba benga pan. Eh dans musique comme bien. What a long one maison mère. Abimisa album, tu as préparé album, abama mixer poto. Bagana na poto. Ya ba bolu bezara 4 musiciens comme. Na bien na 4 na moko na mi balé boké wapi. Ami famille to ba orchestre. Na moko na mi balé. Ami mi famille to ba orchestre. Subeka ma ada kwa na mincho dana musique ya Congo, ada na place na ye. Mais muto za na mbongo mondi meza te poto beta mamba musique. Na ko za mbongo. Yebum na tubité. Pourquoi ça la moi si mon ba utape poto suma lo pango ne mo boye. A chepra yo king la ba bo bebe pe na mo sana lo pango na ye. Pourquoi ça fait vie mo boye pas suma lo pango ne tam suna commune mo boye. Viens na pa tsaka yo king le petit kan suna comme ça lo pango na yo. Bu suka suka pe viens na boto lo pango na ye. Sur prime tamo ngara. Donc on a bekama filma lo pango la tsimi tuka. Oh l'accent moi t'es en comportement mais sur Fabregas. Ah. Ada mo na bimina mo chopo pa na ya papa. Mutuka sombisika Porsche. Ka mutuka cher. Yo mona ngaki na somi ya kwanza baba mbele ngai. Bina file pas tout ce monde. Pas cher. Tout monde est toi qui t'en a nini na port. Olinga ye mingi hein. C'est un artiste de notre pays. Artiste oui, un artiste de notre pays. Yambo na biso to boité. Mais to beta masomo sur la histoire. Oh mais yo zo kumisa mutuka côté. So pe ba beti sur la mutuka au côté comme problème. Ti ngana ya biki yana. Je tumbalinga bongo te. Ngana yebi ndete ke kosoma mituko bambaka. Yango na biki mais sur Fabrice asoma nani asomi mutuka bamba. Ba jeune dozo tomboka mingi biso. Pourquoi ba bengana yo? Et pas bien fini. Expliquez moi non le. Bien fini la route la bengana qu'on jamais na kenda. Baboya o finga ka ozala to mona bien. Na mona bato no vivre. Baboya yo finga ka. Même pas na bien. Na mona bato on na travailler na bango. Bato na ki okuta kuna. Maturité na bango na ngezande monter par rapport à bagage. Eh bango baza trop moi cité un million na poudi, un million na mutoto, un million na ni comme on est côté boulangerie no te mutoto za ba. Mutoto te, na ba mutoto te. Na salaire à langage. Na retour à langage na ngai. Un million na ba cité mo bosko ba place bon me manga na mesa na ville. Nga cité ni. Là, la cité ni. Le bien c'est na mesa na ville ba menga ta sona ba ki da ba likolo ba place mo za reculer. Ba banlieue. So nga na ko za na ba banlieue te po. Pe na peso vérité mo roi décembre surtout zonga sous Paris. Mais ouais, là je sais. Oui, bien, décembre sur Paris. Sur la Bramabo, est-ce que ça m'a félicité vraiment? Sur ma mona tous les arbres, il faut que Ibrato Bassalango, ma mona tout babine filé Bassalango pour. Mais sur Fabrice Sabak, il y a un coloté, mais c'est bango tout. Même il y a une différence, il y a étoile, na respect. Sur respect, ça te battu na corbeille. Sur respect, ça te battu na corbeille. Sur yo le roi respect à te, bon ça na corbeille. Au gros son bablo raconte toujours, nous sommes bien au pays awa. Awa mimanga kuna côté ba jo maestro na sombe loko nanga ku toujours jo maestro pa memi okuna na wachi bazo osomi pero no me wana suke sani ni oh ba tona corde bana ba linga chu poto ba ka wala yi nan sko ba ndo pokola ka wala ese kana tengo mone te ba bo tengo mo kana tengo mone kuna tuni nani ah nani ka wala sani bosko ye wana. C'est important le bana ye wana ndengolo. Ye wana zolo ba jo asala ba publicité Caroline ba tchanga na ba pano ba bisoko lingi o sa ressemblance na ye. O sala ngope. So net nga muta mwendo boye. Ressemblance na muta mwendo na sala ngote. Bonga na mwendo. Nazaka na kati ya village. Donc nga nazaki est conscient. Si ko nazan ndenge maître Fabrice ba villageois conscient. Yo zaki conscient na nazaki ah. Nazaki conscient. Baka ezako jomba kenye singa na misu boye. Awa chibaso marambo. Est-ce que le mambo lo basigo? Ni mambo lo basi. Banga go singa misu bota musoka na nzete lo wa begle. Ba moni pe libulu batiko dina libulu wana. Ok na na kan na ko beta pe na mo libulu na bika libulu. Ole batika na sauter ngamo bazunga ba desina na libulu. Donc j'étais conscient mais ce qu'on a ce que chancer conscient.
Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec Given, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison Given. A bon salibinoté. A tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Bah l'ingamboka boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour à tous les internautes de la chaîne Congo et son officiel plus télévision. Où ils ont un émission de Bino Bonarami, PJ Show, PJ Moto. Émission peut s'arabino d'actualité. Mingi ezalaka awa na Congo et c'est bon continue toujours que s'abonner la chaîne Obolingara yango mingi chaîne o pe sarabino d'actualité chaîne o informara bino à temps réel les Congo et c'est officiel plus télévision qui veut dire que un grand merci à Arnold Matoumone qui est derrière la caméra. Encore une fois merci le général manager Kevin Fimpa motema ya mama Doris bamote na yo ebele yango wana papa bamote na pena yango wana et puis merci na mama Doris Fimpa bamote na ba bon rétablissement na yo grand prêtre ma moto ma tout moi après na pesa la Janita business bamote ebele bamote na bino yango wana na pesa bino ba merci mingi sam konko coffre fort Europe mobimba na vous partager tananga oyo tozana ngo awawa na j'ai voulu soldat ya mboka makambo ya kosolana j'ai voulu soldat iza ebele tane na biso na bébé j'ai voulu otebara pa Fabregas j'ai voulu tebara pa Ibrator j'ai voulu to mona e pa bien filé j'ai voulu ba la coste banani mais lelo tozo ebate to moni pa Patrick Bekam albaza na makambo lo bato solana e je sais pas soki Arnold Matumona wo fongolela nga invité na ngai bato ba mona lelo. J'ai voulu soldat Mboka, bonjour. Ouais, bonjour, Clégie Zeis, donc charge Nabango, donc Mbingazor de la presse, donc rien à dire, rien à commenter. Donc, avant tout d'abord de commencer, j'ai profité à l'occasion de saluer mon patron, Patrick Bekam, l'œil du maître, les chanceux du village, villageois conscient. Donc, rien à dire, rien à commenter. Donc, Mouto Abima, la village, papa, quand il a rien à coloter. À Fongo, la vraiment Bima, qui n'est ça espoir. Pour qu'il va comprendre que autant de beaucoup d'enfants, Maître Fabregas. Yango lelo, Maître Fabregas a bien baptisé Patrick Bekam, le rôle à moi, il y a les bousseaux. Il y a battu tout, autant dans le village, autant dans light music. Donc, ils ont déjà honoré. Pourquoi pas à notre CG et pourquoi pas dans le bureau, tout bas à la canal, l'œil du maître Patrick Bekam, les chaussées du village. Donc, on a passé tout bambote. Jeunesse Ntsumbo Marula, Massananga Gabin et Francis Mbala, namonaka Mastananga Obed, namonaka donc Mandela Cholo donc baza Mandela Cholo maibro Jeunesse Marula Mascara Vango yebe na ya parler donc namonaka ve nanga JC Muswema visa gratuit JC Muswema donc visa gratuit donc voilà quoi rien j'ai voulu on dit quoi pena courager to vandi boy on a pesi patron nanga Patrick Bekam Mbote mon patron yo mosakana na bato esali neni obanda neni bolali olamu mamo bien mais nazaka na kati ya village et le bato ba comprendre te nazaka na kati ya village donc nga nazaki est conscient siko naza ndenge maestro Fabregas ba villageois conscient yo zaki conscient na nazaki conscient baka ezako jomba ka ngesi ngana misuboye awati baso makambo est-ce que mambo lo basiko ni mambo lo bati banga go singana misu ba tamusoka na nzete lo wa aveugle ba moni pe libulu batiko dina libulu wana ok na kan na ngana ko beta pe na moni libulu na bika libulu o le batika na sauter ngamo ba jonga ba dessin ngata libulu donc j'étais conscient mais ce qu'on a ce yo chancé conscient donc naza et pas ya Patrick Bekam l'œil du maître olandi poto hein ngana côté ko tafama mba poto nazala déjà wana nazala déjà ce rôle va vous aller déjà parce que vous êtes très non ça être non ça être nous aina Ibratom ah oui Yaya na PC Bambote bi grand frère mais yozo loba vous allez déjà na Patrick Bekam c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que ngana ko kota rancune mon beauté au moins la vie oza déjà par oza responsable dans na foyer na yo donc yo ko lingate o ramasser babilo mo bo eza ya yote atako eza ngate na ko ramasser ngote poto ebi lobité na ebité lobi na nsunga nga na vie
lobi pete na na obebisela nga mamuna nga na vino ngana bekam to uta musika donc musika to uta nga na ina ko biso ke ngana bekam uta la bekam wapi bekam ke uta musika bekam to uta na bekam ba la coste est-ce qu'on obetro ke nga bekam tam to yeba na bekam liboso vibratoire elle ko ngana de plique to yeba na ka déjà avant na wenge donc ça par exemple la bongo so na ko linga tena bebisa relation mo boye on azana ngo déjà kala pona ba futilité mo boye tam su ke mutu mo le kanu na TVT azo insulter tant que un grand ou respecter bete wana na mukolo mais yo olata immense mo boye ka ke te lokola yi aza resika so to uta il faut apporter guerre contre ok eza bien te net ngana ko apporter bêtise mo boye to bien guerre mo boye te ngana latango banani balati so guerre ya Patrick Beckham respecter les gars qui ont vécu ngana travaille pas Patrick Beckham donc to respecter ba ne biso ba jeune boye to ngato za pas ba jeune biso ba jeune makila mo moto faut to za pas ba jeune to ça musala pe na ba jeune yango na za pas pe na Patrick Beckham l'œil du maître afula yo ti nga ngo mambo fula pe na boye madeso bana so bisiki madeso bana ba ngba fula j'ai voulu c'est madeso bana faut raisonner ba ngomba ba pigeon ya kokolo c'est wana nzonde zo ina wana bana ba zalaka te bango ba zalaka te wana pe na madeso bana émission 10h abanenga ba pigeon na bango ba alaka te moi que j'ai raison zala pas maestro Fabuga sa bengana yo e pas bina fila bengani yo donc yo vi na comme n'aura pas bengana yo Clégie licencié comme moi depuis 2017 à l'Institut national des arts un bon animateur bien formé navana na vena nga papi Mukalai grand frère JP Kiss navana na batuloko la papa die donné yango na sa stage na Ayrton C1 na pnentelo sa cop o so na die boye na ko luka cop mo boye ba master nga ba Yannick Chamberton ba yebi ba master nga ba Jokuku ba yebi nga sa stage na ba Yves Sikila master nga présenter émission mo ale panier pour bien nga ndeni job na boye jomo na boye na est-ce que ba moto sala na ba TV jomo so ke o yambi jomo bo chobi ma moto sola oyo to sola subo to koma kaka ma moto sola boye obiki ba te bere ba ki ma TV to bien non ma moto loba oyo yo siko loba non sala ngoti okocha na papier na biki asko mamoto so to koma kaka ngai oyibi awa ezala preuve la pluie na bien job na preuve la pluie pe na preuve la pluie Clégie job na ke na chiki omoni ngai na galko avi na nga Joe Star bangato esa ngai petit kolinga te mutu moyo nga na 6 époque mo bobi abi ngai na uta pe na Petro Congo wera ke na koto wera benga na double Zenith so tara pas wera ke na ozo Joe Star bangato jomo uta na Petro Congo kota ma enjole siko grand frère ngai mais wera jo me double Zenith nga lu comme ta fula nga soutenir na inde pe na Patrick Beckham na sa musique pas bato ba nga ba considérer bato ko considérer nga ipe mais tam so zo ba valeur yo ko pesa ngate te jouer bito kembi na orchestre wana 7 ans de carrière ban orchestre on est banda iboto za vena nga pena banda orchestre banda 7 ans ah Clégie dana betolo sur mo ke te je voulais foutre la parler mon place mo dana betolo siko ndoko mo futela te na tuni onom de masanga siko ko mo futela na futela déjà nga moko non que te pesa ngala mo boy to sala ndu le mo non yo sala na musala pour pas trop peso sumongo gezo munda so non sala musala so musala o ba futo ya mwana ndi e bon musala sala na zo salaire dans l'action relevé de relève ni comme on va bien ngoni quoi un fiche de paiement na émission na pena to ko na pusa to ko ta na terrain na te meto so la mwanda pourquoi ba bengana yo et pas bien affilé expliquer ngo non lelo bien affilé ko tsela bengana comme jamais na kenda baboya o finga ka ozala to mona bien affilé na mona batu no vivre baboya yo finga ka même pas na bia na mona bato ngo na travailler na bango bato na ki okuta kuna maturité na bango na ngezande monter par rapport à bagage bango baza trop moi cité moi mignon na pudi moi mignon na mutoto moi mignon na comme na on kota boulangerie no ouais te mutoto za ba mutoto te na ba mutoto te na sala erreur la langage na retirer la langage na ngai moi mignon na ba cité moi bosco ba place bon memanga na mesa na ville nga ba cité ni là ba cité ni na bien ne sanga na mesa na ville ba menga dans ba ki da ba likolo ba place mo za reculer ba banlieue so nga na ko na ba banlieue te po dans na ba Nicolas Nyenze na ba Jimmy Kininga c'est la famille na ba Marcelo Carvalho l'on na zana ba ya niko nienze sikona mona idanga na mesa nga na ville na mesa nga ba kasavu nanga so na mona place makila nga esimbati na mona nga notre vena batu mo balingi choko trop so ok nga na da noir boy est-ce que c'est important aux hommes la sur au film no finga nani mutozo film no finga tena so banani balinga choko ah banani balinga choko pato kwa kaola hizo nani siko bando kwa kaola est-ce nga na tengo mona te babo tengo mona tengo mona kuna tuni nani ah nani kaola sio sani bosko ye wana
c'est important oloba na ye wana ndengolo ye wana zoloba jo asala la publicité Carolette ba tchaki na ba pano ba biso lingi o sa ressemblance na ye o sala ngope so net nga muta mwendo boye ressemblance na muta mwendo na sala ngote ponga ndala na mwendo so muta mwendo so nga sa ressemblance fa sa mon papa simo ki mbonga lobaka ke mukola suka bata mwendo ba kokoma mindele yango loto mona bata mwendo bele ba koma mindele Qu'est-ce que tu veux gêner ozo tomboka pa mako na plateau otomboka oloba mambo beba est-ce que gêne yango na ki pas gêne yango na loba avantage nini gagner pas Patrick Beckham depuis déjà musala ka considération pas pilote à la considéré tout ce qui m'a montré ko et on a venu pendant la bête mambo bon on a bête masula histoire album il s'est pas même une année mais monsieur ba ki poto sur ma moana tout sur ma ouye album il s'est pas même une année donc on est Patrick Beckham andi mona ba wata longwa maison mère abimisa album toujours préparer album abama monsieur poto bakena na poto ya ba balo bezara 4 musiciens pas na bien na 4 na moko na mi balé boké wapi ami famille to ba orchestre na moko na mi balé ami famille to mi ba orchestre so Beckham a des poids na mincho dans la musique ya Congo a na place na ye dans la série za moto yo ana forcément le so ba PC sous makambo pour déjà ou déjà pas maestro Fabre ou pas maestro pas maître ya musique ya Congo da PC makambo abisa vas-y mon fils da kenda da PC makambo mais aloba pe na banebele bano aloba pe na filé bo biso to bota on étoile moderne biso bango papa robota ne bana nda botaka bana est-ce que va saper tout ba mayele ne mona madeso bana ba mayele ne moderne et ça misu balo ba bien te misu ba balolemo misu balo ba pe bien te mais ba saper c'est normal mon homme dans étoile na ndenge na yi wana est-ce que jalousie tout bien bon ti to so solo la kaka ti te wana za jalousie par rapport à dans comprendre tes clégie ba bengana l'orchestre moya mutazana mo azana azanvoa mana mlo ebele bota motema mabe clégie na bota na clégie si quand ça musique clégie s'il te plaît tout bête ma solo ya lui maître Patrick Beckham les chansons oh mais mutazana mbongo mo ndi mais c'était pour to beta mamba musique non ça mbongo yebi na tobité pourquoi ça la moi si mon ba utape poto suma lo pango ne mo boye a chepera yo kengela ga ba bo bebe pe na mo sana lo pango na pourquoi ça peut vie mo boye pas suma lo pango neta msuna commune mo boye vie na pachaka yo kengela yo pecheka nzundo comme ça lo pango na yo bu suka pe vie na boto la lo pango na yo sur prime tamo ngara donc on a Beckham filmé le pango la tsimi tuka oh l'accent mo était un comportement mais sur Fabregas ata mona bimina muchopo pe na ya papa tout auto la sebiso mutuka sombisika Porsche ka mutuka cher yo mona nzaki na somi na kiponza baba mbele ngai bina file pas tout somba mutuka cher to mona to kitsango na nini na port olinga ye mingi c'est un artiste de notre pays oui artiste de notre pays yambo kana biso to boité mais to bita masomo so dans la histoire oh mais yo kumisa mutuka côté so pe ba beti sur mutuka au côté comme problème te ngana ya biki yana juste tumbalinga bongo te ngana yebi ndete ke kosoma mituko bambaka yango na biki mais sur Fabregas asoma nani asomi mutuka bamba ba jeune dozo tomboka mingi biso bino comme makambo bengi na epokika ki polo benga commandant Terminator makambo wana biso do ngaso mambo ete est-ce que vous êtes sur la mission yana bato makela na bango bakoka mambo boite tango lo baba yeba ke yo so no bien mais ye mutema na tango isala moto bu akomo benga Cornel Azou bu yakomi obenga biso ngaso mambo benga ti nani commandant Terminator na pesi mambo te bele bango basala kana mo konzi France Belge bango nde ba contrôler pe crime wana pe na maboko na bango donc soki to lobi ke bina filé asomba mutuka ya cher wa uti ko dédouaner kalaté c'est que balobi mabe merci na mutuka na cher asomba asa frère na ngai falondima oui merci na mutuka banda kala pondi mabo fo banda ndo ba ye na comprendre ndo ba so mutuka ne la bibine filé merci na mutuka na sombi asika ça va ici la famille Patrick Beckham a la cœur en mémoire Patrick Beckham David est-ce que na ko tukota musara boto beska ba mabso to ndeni ngana saka musara na ko ya boyeli poto ti na ila poto ngana na bayana poto belebo na bayana poto bayana ba na poto so yana nga su star ngado eza nga bitu ba nga nga mo de yana na star so no wela mamande bayade ba na poto bele so c'est ba manga poto ba me manga pour ça musara wana l'orchestre Patrick Beckham dans na pena mbila so même poto kima na kima o kima
Okim. Après son Kim, son abomi comme ça. Et bien, on a bomi boulot. La cause échafaudage. La cause échafaudage. C'est ici. Voilà. Histoire, ils sont disponibles dans la plateforme et tout. Comment on a fait? Moi, je suis en train on a vu 90 visas, 10 000 visas, 20 000 visas. On a bien dit que Fabregas appelle ça les rois de la forêt, honneur, à valoriser les rois de la forêt. Nandel. Ah? On appelle ça honneur, il y a musique, il y a Congo. C'est Maître Fabregas. Ça monte, il faut féliciter la Mboka Oyo. Maître Fabregas, moi, na Congo. Ça monte, il faut féliciter. Parce que, sauf que tu as un orchestre, tout n'est pas les rois de la forêt. Non, c'est un Pembe. Tout n'est pas les rois de la forêt. Sauf que tu as un solo qui a monté, appelle ça les rois de la forêt. Koko, ça la fierté, la musique, la Mboka Oyo. C'est Maître Fabregas. Pour la Royal Ibrator, moi, la Maître Fabregas. Bien affilé, moi, la Maître Fabregas. Patrick Beckham, moi, la Maître Fabregas. Thierry Mugler, moi, la Maître Fabregas. Acoustique Bizamatch, moi, la Maître Fabregas. Seda Capo, moi, la Maître Fabregas. Donc, Maître Fabregas, ça nene, ça m'a balé. Donc, moi, ça monto, il faut pas féliciter. Attends, j'ai 10 000 visas, c'est nini. On peut ça dans l'orchestre, on peut ça président d'orchestre, on peut ça, on peut ça quoi nini. Mais Beckham d'Azur, bah, visa qui là, qui ça est. C'est quoi là, c'est que ça? Faut pas dire comme ça, pas ça là, le sous. T'es où, Nabi appelle ça les rois de la forêt honneur. Pour les rois de la forêt, soit avant d'avoir un Fabrice Maestro, ah, Fabregas, moi, on a appelé ça, Bakoko, soit avant d'avoir un misère, il bateau, rebête, à don dédié. Abi, on a Koko, n'a ou t'es pas moi, n'a vous comprenez? Soit qui Patrick Beckham, moi, bêta, maman, n'a, maman, abi, ah, ope Koko, n'a ou t'es pas nani. Et pas moi, soit qui Beckham, soit qui, bien affilé, abi, ah, on a tout Bakoko, n'a il faut féliciter. Mais sur Fabregas, on bateau tout film à Fabregas, le baquet, on ne complique jamais les ignorants parce que baza ba ignorant. Tant obima dana mu 600 na yé. De waka moi na yé. Po ba ko tout na waka tata na yo nani. Tant on lobi tata na yo ne bon koko na yo nani. Parce que comme papa na musique à salaraté, papa na musique à te bon koko a aussi ndene. Koko. Wana bane baloba bon. Ah, kasi ndé baloba. Oui, peut-être qu'il boit le baquet, papa na musique à la raté. Alors, papa la musique à la raté. Eh, mais qu'elle n'est pas ouïra comme on a battu ouïra. Oh, Coco, verra tout. Ah, Coco, papa n'a pas de pour mon bagage des pliques. Oui, on t'a voulu papa n'a des pliques. Comment tout n'a pas la vérité? Ah, y'a pas Fabregas. Ah, Fabregas, ça va grand. Comment on ça va miner les bonnes bossa va succès dans Mboka oh boy. Félicitations. Donc Fabrice a monté bakosser les pays monument. Parmi les grands. Pour ba grand tour mon na est-ce que na ba grand tour yebi na ba pas dans le ngoli clan wenge ba grand tour ba uta na orchestre wana o ba ça ba 6 na minutes oyo pour ba oleka Fabrice na mo voyager ko bosser orchestre ko beta ba ça la danger na bi misa misie mo boita mo leki ibra na 6 bien leki Patrick Beckham na suba leki bi na fini na 6 bi ba ça te soko tangela ngata moko azati monsieur ça ba grâce. Et ça va grâce au Saranate, yango Patrick, yango, mais au Fabregas sabi que Patrick Beckham premier fils naïe. Villageois conscient, bisou va chancer. Ibrator Azalan. Ibrator, aza ko kwa Ramon Fabregas. Ibrator Azalan na village te. Te aza, on a light music. Light is a système na bango déjà. Te nana réfléchir pour bailler Ibrator na mokili. Pour bailler baba silence le chef chante. Yo na ti uniforme bleu blanc na ti chocolat na tem na podium yo bano yemba na ngana mati podium te yo fo yemba pe na ngana na mati te to ngana mata bo changer nga rythme tant yo yemba ngana si ba to silence le chef chante na présenter moi na ngai o yemba siko après to changer ba munde nini to changer ma mbuti donc muto za da kilo fo tiega na kilo na ye e bela ba to ba solo ba vérité bo amuneti ya ah mutoza yu mazali bom okay na liboma te na lo bomambo yo o ngana yo to yeza na mobile latina ya kolongwa na yo pa ya yale pukota pa beka mizani bon ngamo na vanda ina ngai na tali ba comment dire ça na ngolo banini na tali ki ba avantage na ngana ba désavantage na ngai atali na bino et na zui ton belé pe mena avec na Ibrator za avion na ngaki mingi pali nga mingi donc bulamu na ngai pa na ezebelé bulamu na epe pa na ngai ezebelé donc ningi ma soufa boka saloba que le savoir ne manque pas donc on est toujours là donc et na singai ke na lungwa na ngana ki no travailler na frère na Patrick Beckham ndelelo na za chancer do sengi ko senga et no be na lungwe ngamu na senga na bike na lungwe orchestre
na longwa orchestre ndelelo na za comment filmer batno mituka na bango ba matisi mutu asande et bon so ba botole mutu kala nzela salongo ba kitsake pa mukolo mutu ke fo biso do filmer wana yet yenan ye mutu soma mituka leki batu na mbongo na musique mais mituka ngobe sila banani no basomba mituka héritier sinam FBI mituka ngo sila maleso bana bato banda ko na ba cortège na ba mituka na ba mituka ba na mo soutien mituka sila na bisayo etikala bon moi zaka noir rouge boy bon wana noir rouge na bon monsieur akawa bon innocent na te ba pe na plan na bango mususu muswana montere ko ya yini ah montere ko ya ba bela sibo fambi comment on robera na sabida c'est ma foute ebi mana montere wana ba benga fambi eh da musique ya kama be mituka nyonso sila na ba musicien ba pesa ekufa c'est nini na mituka ba pesa ba musicien ekufa déjà mona musicien mon boy ayisu na émission la mtuka na omuntu wala contact na yango papa horizon solo muto za mutuka sika et uta na poto juste muswema mutasomela ki visa gratuit pour yembeli horizon mdakima na poto te muto mbriaji mukili babuleke bamitabeka mbakimi batabeka bataka horizon solo azomu na aéroport na borne ani katana wana musique za goût yango babi ndé maso Fabrice Abiyo ocha na Corbeil yo peut ça no succès bien té mais ulingo ye meto toka na Corbeil d'autres ba Corbeil batika Patrick Bekama sa musana e villageois conscient muto a respecta papa atikala on manquer papa ti papa PC chance a PC makambo donc moi na liboso honorable ministère tout boté pour Fabregas c'est Patrick Bekam ami ba ministère poto première présentation et album na histoire ko sa présentation na kati Allemagne album limi ah mais ko sa présentation na kati Allemagne Belgique Paris il s'appelle grâce faut comme ça est ah papa muto sala mambo bongo pena so comparer nanani na bato tout boté ba Fabrice o comparer Bekam nanani o mema ministère poto pa Patrick Bekam bamsupe wa mema ba ko mema ba po ba ndoko ngi biso to lekiye ndena mina ko ke na répétition pe na zubatu yo na répétition na ngo zubatu batu na ngo zo bongo ke na bango c'est que ngana avanti que senga na boye mbate pourquoi je nous on audace non ya place ngana répéter aux audace wana ndeni donc ngai na sala ba ngambe belé liboso na o sala mambe belé est-ce que o mema monsieur poto ko sala to boy to yema no banze mono ba succès après bilo court toujours tande si la mbangwe. Ah ok, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Tout de suite, un belé au programme, il y a Patrick Bekam, l'œil du maître, rapidement, et puis la dédicace. Bah, fanatique, tout le Patrick Bekam, les chanceux du village, et donc moi, chanceux conscient. Donc, rien à dire, rien à commenter. Donc, les 19 autres, on a bon, on a 4 village chutemba. Bah, tout la bonne musique, boya koyoka histoire. Parce que l'album de histoire est déjà disponible sur la plateforme et tous les téléchargements. Donc, Patrick Bekam a yembi nenge bolinga toujours a yemba nenge yembi la midu banzembu ya kitoko nenge bosipela nenge channel va vocal kitoko na light music na Villa Nova. Donc, boya le 19 on a quatre village chutemba bon ça la décision jamais bon sepela toujours nde bo mesana ko sepela na Patrick Bekam. Donc, moi na liboso ya maestro Fabregas maestro Pambola moi on respecta papa nenge ba lobaka na catholique basambelaka le corps basambelaka notre père qui est aussi n'est pas ressemble la maestro Fabregas pour honneur oyo asala bimisa bane belé apesa wera ba koko non ba pesa été bosala bosala valeur ya musique ya Congo ce maestro Fabregas ça nous doit féliciter. Donc boy le 19 boy ko kuta maestro Fabregas asa invité spécial na village Chetemba na concert ya moi na Patrick Bekam les chanceux du village donc villageois conscients bisope ba chancer to kozala wana to yoka musique kitoko musique éducative à travers la voix de l'artiste Patrick Bekam place to décortiquer la musique parce que chez nous la musique comédie ça n'existe pas, on fait que la bonne musique. Venez vraiment nombreux, venez écouter la bonne musique. N'engé to kabola musique na biteni n'engé Jimmy ki ninga lingara n'engé Marcelo Cravala lingara n'engé Yannick Chimbela alingara donc musique ya bon ya kitoko le 19 bon on a fait chez Temba. Donc to répétera chaque lundi na résidence ya patron na Pigeon place où ba filmera le pango te ba filmera mi tout côté. Donc et chaque mercredi to zala bon na les paniers na 7e mairie wana vraiment place où na ba melomane kitoko batu bayaka batu lokola ba eli ma sokolo batu lokola ba Jimmy Mbutamutu bayaka wana batu lokola ba luluzo mo benga le parsec du ministre Tony Mwaba parce que kuta na wana wana ba eli okese leader ya bana tout ya ngali ma to zala wana limité wana. Donc na éviter vraiment so ina kopesa numéro na contact na batu ouais rapidement
Numéro dans contact des années plus 243 89 037 68 76. Plus 243 89 037 68 76. Na profité pas na pesa ba moti na ngamba pour mo d'être na suka. Na pesi ba moti na ngai na décris Lubwele nzete ya Décris Lubwele nzete ya Malili, le jeune leader. Donc balobi bana tu ya matete. Le 11 Oyo avec Terra Chobo avec Décris Lubwele mon père presque aux alabons na ba son excellence monsieur le gouverneur Jontini Mbakangobila relaxa bana ya matete député moko ba ko voter na provincial Décris Lubwele nzete ya Malili muta passe ya ka passe ya ba aux alabons na ba président Bams Babaïla, tozala bongo na batu président Bams Babaïla, tozala ba Beni Sangala, ba frère na biso Lomana, ba Fortini Lomana plutôt tozala na bango wana limbisi kombo jimi place tozala na batu lokola ba Jimmy Mutamuto autorité morale ya ACP bana tu ya lemba bana tu ya matete bana tu ya ngaba babi Jimmy Mutamuto autorité morale ya ACP mobimba wana ve na ngajiste monsieur ma visa gratuit ba ibo consommer histoire album à Patrick Beckham est disponible bon ça la déci jamais merci na maso Fabregas nengo sala batu wana tu nengo pesa wera bakoko wera zarana el sengo mingi tonga mona kayo asepela ka mingi komona yo maso Fabregas batu tu bolinga ngaje bulinga pe na linga kabino donc mingi ya kolobeza te yana ngali eve masokolo to sala ka ndeto yokanaki yana nga Patricien Le Foutou Karine Movoto la Perle Noire le Yvette Bakando Emame ya fondation Listal ici Emame ya fondation Listal ici donc salisa bango kande to salisa ka bango donc rien à dire rien à commenter na habité pas mon habité libaku que les gens me kolim bisanga mais o limbisa te bal nanga zala na chambre o limbisa te bal nanga na chambre o monde ve nanga selo lo baka oye toye donc nga pa na zaka na bal so meki na beti pona beta da batu bakoya bakao batu babuka na ba makolo ba beta ba zokisa yo e ko zoka parce que bon ndi ba nga na mbila nga so na koti na menacer yebaka na menacer ka na langage ndi ba resta kola ya mawa mokonzi nzambe ya ngai papa na tondio bolamu mingi po bolamu eleki excusez musique ko sala ma sécurité clergé Patrick Beckham maza mystique histoire on a besoin album on a besoin concentrer on peut comprendre ça d'être disponible sur la plateforme et tout puis on peut sur vérité mon décembre sur toujours à Paris et là je sais oui bien décembre sur Paris sur tala bramba est-ce que ça m'ont félicité vraiment so mambona tout les arbres il faut ba ibrato ba salango ba mona tout ba bina fili ba salango po mais so Fabregas abaka ngene mutu makolote abimisa bango tout même ezaka ra différence ya étoile na respect pe so respect zate ba tchona corbeille so respect zali ba mission na corbeille so yo le roi respect ate bonzaka na corbeille o somba biloko ku toujours na sombi yango pe awa mema kuna kota ba jo maestro na sombe loko na ku toujours jo maestro pa memi okuna na wachi bazo o sombi pero ono me o na suke zani nous sommes déjà à la fin de cette émission. On est avec d'abord Ginette Kandolo Mère Balifanto Ginette Kandolo Mamoine. Ok, nous sommes déjà à la fin. C'était là j'ai voulu soldat mais Fabregas ça kilo hein c'est bambote ebele Mère Balifanto Ginette Kandolo mais oui que Fabregas ça munene on se retrouve prochainement ciao.